bande kolandi partout au message qu'on a biso na tindika télévision la chaîne idéale au web milaka bino basango na tango oyo et sengeli bande ko balandi c'est avec plaisir mokolo ya lelo toujours partager toujours sur la makambo etali parti présidentielle IDPS oyo déjà mwana mboka kabuya kitaki na mbujima ipona ko lancé to kokende na cadre ya redynamisation ya UDPS kuna na mouvement ezali kolekana avec impact na idéologie kasi mokolo lelo na mi pona bino mwana mboko babengaka mokuse ya talo na ende to kosola penza makambo mingi etali UDPS sans plus tarder na pesi invité nanga bonjour nayo. Bonjour maman. Kombo nani ba msusu ba bioté ko se présenter? Oui, kombo na ngai mimi babengaka mokuse talo mais kombo na ngai yanda ko ezalaka baron mbango. Mais comme vous voyez, vous avez dit que Ilunga. Ouais, ouais. Boni parti, boni parlementaire au Bozara, on a assez Yanziti. Oui, oui. Parti est ok, ndeka kana lolenga tindika chaka ndenge boyebi. Boyebi makamundenge lekaki depuis banduli ya pouvoir na biso to bandaki kolobela parti na biso zo tambola mabi. Toza na pouvoir tozo mona makambo zo tambola bien té par rapport à nini na pouvoir na biso tozui tozo kene na ba fédération. Tozakaka na ba mapango oyo papa Etienne ba camarade na ye batikelaka biso oto bandaki ko ya kosala ba réunion mais tant to moni que tozi pouvoir il faut to somba ba mapango na biso moko oyena lemba awa okuti fédération ya mwamba pour vraiment IDPS na mwamba o selemba oya ko boya boyi na yena ndenge na yeselemba to moni ba mapango ya sika tokena ba funa tokena ba changu to moni ba mais jusqu'à alors tant to moni le côté na ba selili tozo moni le côté ni bakiti ni nini et ça la biso bien té ya ndo moni le côté bandaki côté melango mais tozo zelaka totala makamba on les okende mwana mboka ilunga IDPS au pouvoir bino ba combattant bozole lela eloko ni ezo sala bongo. Merci combattant za na droit ya kolela boyebi place biso to uti combattant azamutu anyokwami pona pouvoir o makasi combattant anyokwami combattant leli mais lelo nzamba sungi biso na mawa ya nzambe na ngolu na ye lelo toza déjà na président de la république Fachi Beton place azali na pese bambote belé président na biso aza déjà sur place tant que président na biso azali président ça comme déjà président de la république aza sous président ya IDPS a komi kotala nation mobimba Congo na biso mobimba e komi na maboko na ye mais ba papa oyo atikela ka biso il faut ba yeba sikoyo bana oyo tozana bango na saba nzete mais bazoki pe bana te komi soko bineli ndo moni bilengi ya pouvoir soko bineli ete okomona kaka makambo ndenge zole kaka ya ndenge tindika chaka mais en tant que biso to telemela ka bango pona makambo ko binela jamais IDPS to yaka pona ko binela mutu te IDPS to yaka ko sala idéologie papa Etienne Tshisekedi ndenga te ya biso bolingo ya mboka na ya peuple congolais mais tozo mona ngote comme le contraire ko ilunga me balobi bozo répondre na ba critères te pona ko accéder na misala botangité bozaka wana donc boza un peu bas pour accéder bino na ba poste bango ba réservé pour la combattre. Est-ce que balobi kaka pour travailler faut zala kaka na bureau même na ba bureau ngo batoko kombola bazala te batoko kombola wana soko lingo kombola o banda koloba kaka na français je combole et ça le bien non et ça bongo te misala ezala na ba niveau nyonso papa Etienne Tshisekedi ayebisa biso nano papa Etienne te Fachi Beton ayebisa biso ba combattant tant tozaki na opposition IDPS au pouvoir combattant to kokota na ba INPP ba nini tozo ba formation to boyite ebele to bandaki kotanga tant ba kanga biso ba kokanga yo osali ni nane nakati ya boloko okomona ta muto ayako landela yote e komi famille ba luka mbongo boye ba yako luko na kati ya boloko mais lelo tozo pouvoir il faut pas ko kisana ba parole oyo ba lobaka que tenso qui dépasse tozo pouvoir to kokotisa bato bazaka même na moi niveau ya C na ba INPP ba yekola ba makambo ebele ils ont un problème te mais c'est pas dit que oh IDPS boyena boy non mais idée wana Fachi Beton asalaki yango ya kokotisa bato na ba INPP mais na yebi ba combattant oh ba kota te to yebi te ba famille na bango banani oh to yebi te to kolobela ngo kaka avant to koba en tout cas na masona biso ndeko ilunga sango yuti ko komela biso qui est le président de la République Fachi Beton azali na Bruxelles depuis mardi ba opéra qui est à cœur ouvert sango ne komela kibino ezali ya solo to ya lokuta mama ezabilo kwa lokuta ye muto wa lobby wana na ba media o ba publier ba biloko wana bana kisabiso ba image to mona ti aza mokonzi mboka tokotala soki ke biloko ngo eza solo tokoyoka ba RFI ba koloba po eza maladi azali bendete akobela
c'est pas dit que tant comme président bazou nzoto libende ba cheye non nzoto pe esenga moi tamoko boye moi zolo ezali pasi moi grippe ezuyo mais comme ya makambo ya ke o basala ke boye comme boye na boye non biso to na posa to mona be premier bato bazo sala ba biloko bongo eza mabe ya kobimisaka ba information o eza yango te mais soka yeko zonga o to moni bien to kolobani baza bandoki congolais toza mitema mabe na lobaka mama langa omoni na mboka oyo ata lelo Yesu akiti aye na Congo akomi président ya Congo Congolais akotika la kondima yete ata muke akotika la kondima yete eloko ezoboma biso ba congolais zana nini toza na mutema mabe Congolais lingi obanda kolela yaka kosenga yo oyaka kosenga ye kabela ngabo wana bien mais mukolo ko pesa ye soko zangi mukolo ngo ake kuna bandi ko finga yo musala na biso ba congolais ya ngwana ozoyoka eza mabe mokonzi aza mokonzi na biso nyonso to ba congolais tozotala ba idée na ye aza nango malgré aza entouré na bato mabe ponga na lobaka ngo kaka aza entouré bato mabe o bazo aider yete yango ndo moni epesa biso ba courage ya tolobaka po soki tolobite eloko boko ko sala mezate eza na parti na mboko lokola IDPS o ebundeli mboko pendant 37 ans mais tant que bamoni biso déjà tozali na kati ya pouvoir il faut bamona siko bitumbo biso to bandaki ko bunda to mona ngo siko sur place sur terrain peuple CP là et ça la moi bien mais en tant que tozo mona ngote ezo sala bien te ezo sala biso passi et to komo zanga na ba argument malgré tozanga kaka maloba te tozanga kaka na moi eloko mo mke to betaka nzamba ko sunga kaka po mokonza na ba idée bien biso to soutenir kaka moi mboka ilunga eloko nyezo simba te to mona ki bino na nzela pona kosenga départ ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda bosepelaki na eli te kasi Kabuya koti na pouvoir eloko nini ezo simba lisu. Merci pour na ancien président na biso ya parti président Jean-Marc azalaki mutoto lingaki makasi parmi bato balingaki Jean-Marc nga nazalaki wana mukusatalo nazalaki wana sur place po vewa na yawa to salela ye campagne to za parmi bato basalela ye campagne na mwamba awa c'était nous aza député oya bimina ba va ebele surtout na lemba awa abima na ba va ebele mais to moni mokonzi aye tant to zui pouvoir a commis président de l'Assemblée nationale to moni mokonzi abaloli ba makamuna ye abaloli a commis comme makamuna lolenge mususu par rapport à nini et commis bobinela ye robo sala boye ba komi na ba flatter ebele ya bakuya ba yebele na kati ya IDPS oui toza parti au pouvoir toza na posa ba tubaya tako bozo ya wana boposa ni pembe na mokonzi bopesa mokonzi da bien lelo soki ke Jean-Marc ndenga zalaki wana aidaki ba combattant apesi ba combattant misala ndenge zalaka azaki na palais du peuple wana natikala komona ta combattant moko atako kombola pamba natikala komona yete mais wachaki ba combattant par-ci par-là ndenge mopepe oyaki ndenge oyebeli combattant est-ce que ba balongola kabona balinga balongola ete soko moni balongoli kabisa li ba to ba bayeye ami komisi Hitler azui ba combattant asundoli ba combattant naza parmi bato oyo Kabunda akangisaka na beti 2 semaines après crime tozaki na ba président Jeko na pesi mbote place tozali chile gelo mon vieux ya palais talakayo to sala na 2 semaines na kati ya boloko na pe crime wana pona nini to mona ki déjà mabe oyo depuis bandeli ya pouvoir na biso depuis bandeli ya pouvoir to mona ki déjà kete makambo ezo simba te ya ngonde to bandaki ko dénoncer boye nabo soki ayoki bongo ça ne va pas il faut ko binela ye bakomi ko benga bango banani ba l'homme fort na Congo par Fachi Beton to zana mutu mususu te po yende mutu azana charge ya makambo po soki abimaki présidente bino nyoso bonga bozala ba président ya Assemblée nationale te bonga bokoma olelo omona Kabuya boya komo tambola pena policier boye alingaki akoma na ngote po tozaki na opposition ba policier ngo bazalaki na Congo te mais pourquoi ba pusani pembe naye po tozana pouvoir na lit na biso to sali lelo komo tambola na policier il faut bo respecter ba combattant soki bino bozo ba combattant na valeur te to kotikela bino tante tuzana bino ngana bando sala ba émission lelo te tozana na pouvoir na biso 2 mois na vandi boye na zota na ça ne va pas merci ndeko na biso Augustin Kabuya tikali biso to pese 100 jours total ele ndenga zo ma pouvoir to pese 100 jours on appelle ba aventure te toza déterminé bambuma mabe onyo to bazala kati ya parti po Kabuya sali mabe ye moko te so ke ezalaki
bazui ba combattant ba tie bango na misala boyena boy tokovanda na bango facha Moi, tikela ki bango beaucoup c'est à terre tout comment moquer au souffler tala ka énergie ezali ko bima en tout cas bande ko balandi c'est avec plaisir nazana et moi quand informer bino que bauti ko futa ba diplomate congolais une somme il y a 300 millions de dollars et PC sengo wapi na bisika ba vandaka donc l'état congolais vraiment mokakoswa na ba action ya bozo sala kitoko makasi na yo mona mboka tango zwa ki nouvelle wana va continuer na lisolo tozali ko beta pona ba mbuma mabe sangwani komela kiyo esali yo ndengeni sango ya 300 millions de dollars ba futi na ba diplomate nyonso Congo eza mboka na biso eloko ebomaka Congo na biso eza nini mutema mabe par rapport à nini mbongo eza na kati ya mboka oyo mais mbongo ekotaka na bakesa ya leta te ozoyoka badiplomate wana baza na droit ya bazwaka mbongo mpo basala mosala ya bien baide mokonzi ya mboka mais biloko wana ezalaka te ya epoke nyonso to ya kala wana ezalaki kaka ya tindika tiaka ndenge oyo oyebi mais topesi gouvernement na biso na mwa ndambo ya mosala kitoko oyo azosala mpona badiplomate na beteli bango maboko biso toyinaka bino te biso toza bandeko na bino boza wana mpona biso boza wana mpona peuple congolais soki bosali mosala malamu tokobetela bino maboko mais soki ya mabe tokotelemela yango merci na gouvernement na biso na félicité bino na mosala kitoko bino bosali merci merci na yo ndeko ilunga nde tozonga na sujet na biso ndenge bande koloba ba combattant kanda yango bibiso mutoki ya boye expliquer na bana mboka bayeba ezali pona nini combattant aza muto alingaka nanu IDPS omoni IDPS oyo tokoto yeba IDPS oyo po tozaka banzambe na IDPS te tozebele IDPS toye kokuta bapapa na biso basi babandaki déjà bitumba oyo kokanisa teke bango nyonso to bakufa bazali mais na idée ya bien tant tozwi déjà pouvoir il faut botala nano bapapa wana mpo baza zusu na baagi ya kosala te bakobanda kosala ata mwa eloko moko boye yake papa azwa ata mwa eloko moko boye ke azangaka ata fufa kolia te na lit na ye oyo asalaki ye edaka ye ata na ndako mais biloko wana tomonaka yango te bapapa wana bakoma okufa lokola bantaba bakoma okufa lokola esala pasi mais en tant que papa na bazokufa bapapa na nde biso to remplacer lelo mpo tokoma lelo na pouvoir ndenge ezali mpo bango nde babandaki bapasi oyo bango bamonaki eza oyo biso tomonaki te mpo lelo ata kabila ndenge azalaki wana malgré bazalaki kokangakanga biso mais sukasuka tobandaki kotelema tozobeta mwa masolo ya politique ndenge ezala mais na époque na bango babandaki kozwa kutu ta ya kotelema te babandaki kosalela makambo na kati ya bandako bazobenga na boza wapi boye na boye bakutani place moko boye babatami balobi yango nde kopesa biso force epesi biso makasi mais lelo tozomona makambo yango ezotambola te yango nde esalaka biso bien te baede combattant bakoede combattant par rapport à nini soki combattant azosala mwa mbongo bazofuta ye wana akokende mpe na selile mwa 10% na ye asali nini etie makambo bazoyebisa biso ke o mbongo boye te bakosaka bino te politique etambolaka na mbongo ata na opposition ndenge ezalaka wana mpo opposition ya lelo ekomi kosenga mbongo mpo Martin Fayulu abimisa bato c'est l'argent soki mbongo eza te bakomona kaka bango nyonso baza kaka baaventurier mais biso nde tosala politique moko opposition moko ya ata eloko te na volonté na yo olamuki kaka na ntongo lokola biso na balembaki bandolamuka 3 heures tobandi déjà kokobongisa déjà terrain balama mpo toparalyse mpo tobi nde baparalysaka soki ville morte toyebi ke fo tosala boye ozo tobandi osala yango na bolingo mais lelo tozwi pouvoir bokomi kolinga koprive biso liberté na biso moko boye tosepela mpe na pouvoir na biso nano tokosepela oui toza mpe na mposa atake combattant tozwi nano misala te mais tomona quand même mwa makambo quand même mwa moke échanger mais mwana mboka ilunga n'est-ce pas bayebisi biso ke bino bokendaka na bayi oyo batombwami déjà bazosala ba ministère bokendaka eza na kota moko be eza na mbongo moko boye babongisaka uniquement mpona kopesa bacombattant biloko wana c'est normal mais bacombattant ebele bayebi yango te nga mpe naye koyoka lisolo wana lelo eza deuxième jour oyo nga nayoki lisolo wana omoni toza mitema mabe yango nde mona azotelemela kaka mitema mabe oyo biso toza nango na Congo na biso yo kolinga chef de l'état tie mwa eloko moko boye ede bacombattant mais bokomisi yango eloko yango privé eloko yango ntango batie yango batie mutu oyo kutu abundali ti te mwana poto oyo ayebi bacombattant te biloko ya bongo ebongaka boche combattant oyo ya terrain oyo ayebi bato mpo koya boye batali na elongi boye batali mpo combattant toyebanaka na maloba
biso ba combattant soko tali vrai combattant pena boy okoyebe na maloba kete o combattant mais ozozwa mutu ya libanda oye okambike wana ayebi na ye combattant te azwa eloko ngo bomba e koma eloko na bango ya cop na bango batu mususu ba yebi te ke place ba chela biso ta 100 francs question du problème ezali kende ba yede yo toyebi yango te eloko na yo koyeba ngo lelo eza deuxième jour eloko wana babata misi yango musika mais na koloba te po batebele ba okende bosa la paix recherche pour na sala qui recherche na ndenge na ngabino pe bosa la paix na ndenge na bino mais bayeba déjà que to sito yebi déjà masolo nyonso biso bazi ya lemba toza parmi batu ba nyokwa mi na pouvoir o makasi to nyokwa mi makasi RFI et le beli biso ba zone rouge batongo ba utalo la te batongo ezanga ba biso ye tozali to bundi makasi mais tozo senga na mokonzi mboka ayamba na jeunesse oyo azana ba idée ya bien biso tozana bakati ya base tozana terrain combattant azana bolingo ya ko aider yo par rapport ya bato mususu ba yepo ba ya ko vama toko aider yo papa toko aider yo makambo ekokende bien ekoleka bien ba ko betelo maboko papa ozana ba niveau eza un peu ba boko aider na ndenge ni toko aider stratégie to ndenge ni ezanga kate combattant za muto stratégie nde naza bwe na ko vanda na ngabo e service na sala na service ya renseignement te mais nde naza base bwe na ko yoka pe moi lisolo na ki moi lisolo lisolo eza bwe soki na kutana ata na chef de l'état te na bike na kutana CG apesi biso mwa liberté moko boye tokutana na CG soki mwa likambo ezali obeteli CG mais CG yango po yamba bato ezalaka problème bakoma bango ba maître bakosala nini ba maître babandaki kobeta biso na opposition bango nde bakoma na sima na bango talebeli osani mais combattant azana souci ya koaider chef de l'état azana souci ya koaider chef de l'état na ndenga baventure te tala lokola na lemba awa tozana ba bourgmestre ya ba commune bazao ba bourgmestre nde bazana bazwaka moi financement ya moi muke mais toyebi ke na balemba tozana ba combien de flats d'hôtel awa toza combien de atama ba makambo mani moi mike wana nde eko bande ko tsambongo atana commune efuta mais okomona ba hôtel ebeleza na lemba efuta ka taxe te ba hôtel ebele efuta taxe te soki bokebwe bokoyoka batu na biso kaka o biso beko to bando bundela ya nini o babengaka eza nini trafic de pliance wana ekomi oyiboye po beko sengelo ko boye oyoki te awa biso to futa te bo futa te pona nani oyoki batangeli mutu mona biso moko cadre moko boye azaka pembe la chef de l'état kuna bo futa te ba pesa ka mike eza mabe biloko wana eza mabe lelo soko moni salité comme ebele na Kinshasa eza par rapport à nini financement ezate ata muke ezate par rapport à nini bo pesa ka ba bourgmestre liberté na bakamuna bango nyonso toyebi tozana ba Vodacom ezao bakotisaka mbongo na commune wana toyebi ke bourgmestre azana droit ya kozwa ba jeune par jour bazokombola presse par jour bazosala boye Kinshasa okokoma propre soki batie kaka $10 par jour na Kinshasa oyo okokuta lisusu mutu na ndako avanda te ayebi ke te ONG baelikia banini stade eza bastructure wana bakobakisa bino bakotya bino wapi ezalaki na structure moko batindaki bakombata bakende Egypte Israël soki na bosani te bakende formation toyokaka ngo lisusu te esuka ndenge nini makambo ya formation wana ezaka makambo na biso bakombata te soki bazwaka bakenda wana biso toyebi yango te c'est pas dit que biso nyonso to bakombata faut tokende ka formation mais ba liste banaye koleka bozo s'enregistrer nga nayebi yango te ngai ata soki namoni liste wana nakotika lokende te soki nakei nakomi ata soda nani mutu akovote faci na 2023 mais il faut bazala po soki sécurité ya mokonzi ya mboka il faut azala bato na ye nano bana ndako mais eza teke biso nyonso tokumbama tokende boye na boye bavoi ebele bongo 2023 tosani il faut bamosusu bakende il faut Moïse Katumbi alobi azolongwa na union sacrée po kota ndenge bayokanaki division ya baposte esimbi te bino bomoni yango ndenge tozelaka ye kala nyonso wana akendaka yo soso mona aloba bolamu ya union sacrée est-ce que yo so mona bolamu pena ya Moïse Katumbi avanda boye aloba bolamu ya union sacrée ya alobaka kaka mabe mais mbongo ezobima bato na ye baza na kati ya gouvernement ayebisa bato na ye ke tokei na biso peuple tokobetela bino maboko po bozo ede mokonzi mboka na eloko moko te ba ministre na yo nde baza wana tala lokola ministre ya économie aza ya yete oya makambo na biso ya Thomson afingisi mokonzi mboka na décembre o mobimba pona makambo ya Thomson aza ya ne yes ko balakisi biso epa na ye kuna na bwa tutala bambisi mbisi ya mike wana osala na Kabila gouverneur pona nini olesaka bango mbisi wana te lelo komona kisango boye baza bambuma mabe baza na leso kopesa biso ata mokete oyoki
yango nde nasengaka mokonzi ya mboka nzambe asunga omoni génération ya bato batravaille déjà kobanda mobutu ti na baoyo oza na bango baza bato akosala nini kobenga na bango ntango mobutu mpe atalaka ke bato na atravaille na bango baedenga te boye na boye nde akendaki koluka bapapa etienne tshisekedi na bacampus bazalaki bana classe aki eluka bango mpo bapesa ye mayele makambo eke ntango mpe tshisekedi aya makambo mosusu echange kaka meme telema biso tozalaka bato ya kodivise mpona koregne bien tala moto oyo ozosala ye boye oyebiki akobotolo leadership tala boye na boye eza bien te ozoyoka tolinga nanu mboka na biso tolinga omoni peuple congolais bazodistraire ye na buzoba ovandi na yo ozozela ke akosala eloko te 5 ans ye azali bongo tulu merci akosala eloko te calcule âge na yo ozo calcule âge te yo vandika obanda kovanda ozelaka bato ozela kete mokolo oyo akokoma président ndenga na kokoma boye okozala kaka ndenge oza wana okosala eloko te mais eza dossier ya tosambela biso nyonso tolinga mboka na biso tosoutenir mokonzi ya mboka po travailler bien mpona intérêt na biso peuple mpo lelo soki lipa oyo ezalaki ya 200 yango nde mata 500 est ce que osobi mana balabala osala marche lelo komi osombika mwa lipa ekomi mpo moto atonda mapa ifo asomba ata mapa ya minene wana tala lipa bakomosala mikolo ya 1000 francs tala boli mais lipa na nde ezalaki nakoyoka okoloba ndeko ilunga namoni marche ezomanke yo oza pena na posa ozongela pena opposition mpo jusque là nazosanti pena makilango ezotanga te ezosala biso pasi ezosala biso pasi mokonzi ya mboka aza na susi ya mboka na biso mais azala bato akoide ete mais kasi ntango babimisi gouvernement ya bawarrior nde babengaki yango mpona ntina ete mbala oyo bareleve défi kasi na bato ya idps bazalaki na kati y compris bato ya bangambu mosusu ntango bawarrior baeshue ndeti boye toloba nini aki la faute osekisi ngai omoni mokonzi ya mboka akomisaka gouvernement soki ebimi omoni gouvernement lokola ya lunkama akomisaka ilunkamba abenga ye wazo rare boye na boye mais aye kosala eloko te papa wana quand même par rapport ya mosala papa wana asalaka quand même malgré azalaki nayeba makambo ya boye mais tomoni quand même ke bango babunda quand même gratuité evandaka quand même ke par rapport ya biso toza na bango awa babebisi makambo jeune lokola yo aza motu fozala motu a terrain yango nde monaka mokolo biso tokozwa tozwi place ya primature wana mpe ke batie pena vrai combattant bavrai combattant bamiyibi te oyo bayeba to badia lelo bavrai combattant pena tozwi premier ministre vrai combattant sur terrain mosala ezalaka na se oyebi déjà ke tobimisi déjà mbongo ota topesi déjà ministre tel mpo na projet moko boye il faut kolandela yango ntango bino bozolandela yango te thomson ti lelo ekenda wapi papa wana azwa thomson atia na ndako na ye bacontener na bacontener oyo balakisaka na rtnc otia na ndako na yo oliaka na bana na yo en tant que peuple azonyokwama toza na bino ngai nalobaki 2022 eza dernier virage na biso dernier virage na biso bokeba tonyokwami na baboloko mpo na pouvoir oyo bozosakana na biso bomona biso lokola bazoba na bino toza na bino ndeko ilunga en tout cas to sentir tension ezomata kasi tomonaki eloko moko ya malamu te esalaki kitoko te bayimboka balobelaki yango komona bamemi président de la république kuna na maluku mpona koinaugure bachambre froide oyo esengelaki abrite bambisi aux population esengelaki elia kasi tomoni ezali nde chambre froide ya moto nde batiaki bamemi président kaka na divagation bakombata batelemelaki mpe babombaki mabanga yango nde eloko na lobi ke tout autour ya chef de l'état eza mabe tout autour na ye wana eza mabe aza na bato ya malonga te mais tala kaka lokola soki chef de l'état aza quand même na bacombattant baza pembeni na ye tout autour na ye wana ke mwa eloko ya bongo wana ezalaki tushe basimisaki mokonzi ya mboka ezalaki tushe ko tomoso nango eza oyo balinga bakotia bachambre froide yango essentiel tomona yango estce tomoni yango te baza baventurier bazosala eloko te baventurier toza na bino tokotika bino te tobisaki bino biso toza na message posa ya message ya bien ya kopesa peuple congolais 2023 po 2023 bakotuna yo samba likonde te 2023 bakotuna yo baati likwebo te 2023 bakotuna yo mbonso te 2023 moto akozala responsable ya baquestion devant peuple eza faci beto mais en tant que bino bozokokisa baproblème biso tokolinga yango te toza na posa ya 2022 oyo tomona changement botikaka baventure boza nango tomona changement na kati ya mboka na biso eza nini yango mobutu ayibi na mboko pendant 32 ans esila te ezalaka
Kabila 18 wana ko tindeza la ki poubelle yiba na yonde ngolingi akanisa ki lokola soko yibi makambo minerende sili oyo nde sili tozana mabele botaka biloko tous les jours metango bino bokanisi ke boko yibi ata oyibi ekotika la kosila te mais problème na biso ezani bo travailler pour l'intérêt du peuple histoire etika la tala gouvernement tel boye ba travailler pour l'intérêt du peuple tala lelo tokoma pour na boyena batunde babongisa kamboka lelo tokoma loba mboka eza mabe te batunde baza mabe ozoyoka mboka eza mabe te batunde baza mabe tolinga mboka na biso bozoyoka biso na kanda mukolo tokende kolela lisusu pa Etienne tolelaki pa Etienne tokende le Etienne kala mingi telelo kabunda umele te bandolo ba meli bangi na lotoko na sa banzete balangwe bakelela kuna metango tolelaki na muzole kuna esali mikolo te bolinga teketo tolalela bino bandoto amabe bozoyoka bo travailler pour le peuple congolais et ça la bien ndeko ilunga na sia banzete botel makapamba te za rapona ko bisa ba résolution sur ba problème ezoleka na domaine politique ya République démocratique du Congo ba mususu baza na soif pena ko ka matière wana actualité nini ozana moya ko pesa na ba imboka nyoso ba kulanda omoni ba parlementaire debout ba pesa na sous message à bien te ba koma bato ba dialelo ozoyoka même na ndako na biso na IDPS tuzana bato mususu musala na bango okomona ministre a détourné omona luki quelques président ya ba parlementaire debout a bengi bango baye mupanza lesi bango siko wana bakomoleka na réseaux sociaux bazo komisa ye mais bayebi ke makambo bato bazolo baki a détourné mbongo eza ya solo ya onde nazo yebisa oke bato wana baza mabe bakuya o biso to benga bako o combattant Faci beto loba ba combattant 100 jours ozoyoka ba combattant 100 jours tala lokola makambo ezoleka na mboka na biso makambo na lobaka depuis kala oyo makambo ekomoleka na changu soki bamono na Polo Faci kobeta osala boy na lobaka biloko mais tozana premier ministre ya premier vice ministre intérieur aza ya biso ya IDPS solution nini azui na changu bazobeta bato soza na Polo oui eloko na lobaka ngo na lobaka ekoma ya makasi boy ngana lobaka yango ezana nini bazo sala bongo pona nini ata biso peta tozalaka na opposition makabo bongo biso tosala te mais oyo ekomi ya mutema mabe omoni eloko ezoboma biso na Congo eza nini eza mutema mabe par rapport à nini nakoloba mpona makambo ya tribalisme nde ezosala nanu mboka na biso mabe tribalisme eza eloko mabe tribalisme etongaka mboka te mais bato wana balobi bakangaki mo bazaki nombre de 9 bato palu palu wapi palu azana bato ya kobeta bato eza bato ya ndeko na biso nani honorable Martin Fayulu bato mususu bazolo bata Fayulu ba mususu bata na bato apalu wapi yo kende kaka koma na quartier 3 okuta ba koma na ba parlement debout na bango wana eza lokola wenge bis na quartier 3 et comme IDPS bis mais ya mutema mabe ya bongo te bosala banalise na bino bobunda ndenge nini bokozwa pouvoir eza te ke omona lokola ngande naza parmi bato oyo même na opposition tant Kabila zalaki ngai kaka drapeau kaka ya IDPS ebele babandaki kokima kotambola na drapeau ya IDPS ebele mais nga na balemba soko moninga na sala déjà kombo bakotonyo surtout po bayebaki identité na ngai bandeko na nga ide wana eza ide ya bien te ya sobo moni mutu alati mokozamboka za mokozamboka nga na lingaka natala ba vision na ye natala makambo na ye mo ndambo asalaka eza ya bien eza ya koaider peuple eza dossier ya to soutenir ye po to bike opposition na Congo ba soutenir bango eloko malamu te gratuité ezalaki awa lelo yebi bana bakoma futa minerval combien mais liboso ezalaki opesa tamo 40,000 boye ane mobimba classe esali nini bana batangi bien mais lelo bazongisi minerval ndenge ezalaki ba $150 sikoyo wana sikoyo bobeti maboko tango ezalaki ofele bino ya IDPS yenda zosala makambo est-ce nga na yebiso ke ba ministre na biso ya IDPS nde bazosala bien oyo ya agriculture oyo mpona makambo ya bilanga babimisi mbongo boye mpo bakende osala babilanga biloko ya kolia yeya mbongo ebima azwi mbongo akende yango na quartier papa wemba eza quartier nini wapi na matonge apesi na ye bachange wana bachangele yango na dollar est ce que yoke esalisa bilanga na bandundu na dollar ozwi bapesi franc yoke yokochange tala bato nyonso baza bato mabe ngai naza na motu nakokumisa ata moko te apart Faci nazoloba eloko te à part Faci a la bonne volonté ya bana basala boye metala ndenge ezalaki mais lelo tango bana babandi kofuta
est-ce que oyoka lisusu makelele pa mbongo oyoka lisusu makelele pa shole lelo shole ye wana komozwa mituka te soki amoni soki bapesi mutu mosusu oyo bapesi badepute basombeli bango mituka boye o mbongo abana mboka peuple azonyokwama mais yo basombeli yo mutuka teka mutuka wana totala eloko oyo osalela peuple aseki alobi eza kado na ngai kado soki bapesi mutu mosusu wana nde eza ya mbongo abana mboka bwa mitema mabe bobomi mboka na entretien na biso na yo na mokolo ya lelo oui bandeko nyonso tu balandaka ngai o balandaka mokusa talo biso to bato tolobaka na biso ata lelo balobi ke o bacommunicateur boye na boye ngai nalobaka mpo na intérêt ya peuple congolais naza congolais babitumbo biso tozozwa na kati ya bandako place biso tozovanda moto aleka boye abeleli yo combattant omoni boye chouer oleka boye combattant omoni boye esalaka biso bien mais combattant azangaka argument te bandeko na nga tolinga mboka na biso topesa mokonzi ya mboka bachance ezala kaka ebele tosoutenir ye leloko ya bien omoni eloko lokola ya bathomson oyo ezalaki eloko moko ya bien tellement tomoni thomson te biso peuple na balabala ewo bokomona biso tokoya mpo biso tolobaki ke toza na pouvoir toza na opposition soki tomoni eloko esimbi te biso nyonso na balabala ewo mais ekomi bongo ekomi division okomona bosala boye oyo baza deja na baclan na bango na nsima kokumisaka kobinelaka bato kosalaka biso idps toyaka mpona kobinela bato te idps toye mpona bolamu ya peuple congolais en tant que bolamu wana na tomoni yango te tokotelemela bino napesi bino bambote ebele. Voilà, merci Nayo Ndeko Ilunga to sentir que oye mpona kodénoncer makambo ya mabe ezoleka na kati ya parti au pouvoir UDPS kasi biso toza awa mpona koluka kosunga vision ya chef de l'état Fatou Beton 2023 moka koswa pouvoir eza ya yo malgré ba kwak des jambes nde balobaka toza wana toujours mpona kosoutenir vision toyebi ke baza intoxiqué na baike baopesa bango bafinancement bazopromettre bango 2023 ozana poste koleka oyo nyonso wana mpo bayebisa bokonzi ya Fatou Beton kasi tokotika te toza wana mpona kotombola mpe koluka vision ya chef de l'état ekende liboso. Grand merci au boss Papi Kelly Elongo na Rifan Kisombe bango nde makambo babosa chaîne tindika abonnez-vous massivement pe bo si la suggestion na numéro ezali affiché na bas écran to kosanga te pour répondre bino ndeko Ilunga mo ba salutation pe merci na pesi na numbote na dikaba ya chef de l'état papa Guilain félicitations papa tozo na biso ba directeur en cabinet mais yozo bonga pena papa tala musala oyo sali lelo bambongo na biso ya ba minere e bandaki kokota nango na ba poche ya batu mais lelo papa ozongisi 2 milliards de dollars et koti lelo na kesa l'état papa Guilain félicitations papa na peso ba félicitations ebele na pesi mbote na bao balingaka nga na bao balingaka nga te boyebi ke bolingaka nga mais tellement bo bato lokoso bokola kesa lokola bolingaka nga te mais bosepelaka makambo nga na lobaka na pesi na le président na nga Jeko Mbote pour la charge awa mutu ayeveya ka bakombata photo za la éveillé numéro na nga yango wana za na posa ko benga plus 243 097 29 10 77 1 asuka numéro na ngai yango wana bao bazana posa ko benga oluki mukosa talo na TikTok omona ngai soko koti na Facebook okomona ngai Instagram omona ngai toza wana pona kolobela kaka boye na boye bomona kabiso eza lokola tango tocha makelele boye bapesi nga kwanga na gangi munoko non nga na kanga munoko te na kolia yango eza mbongo mboka Tshisekedi ayebisi bango tolia to trahir mboka te mais bino bolie bokomi ko trahir mboka boza bandoki Tshisekedi akobeta bino film boze. Merci beaucoup Atalo, merci à Mike Luzayadio les grands monteurs du moment. Merci également à Biumboui. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye.